champ a toutes les valeurs comparables à ceux des pays industrialisés. Grâce aussi à des personnes présentes dans ces lieux, nous citerons sans les hiérarchiser toute l'équipe de AMS Agro. Ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, Yépe Azalaki wana na pointe. La population congolaise peut kolonga nzala conformément na programme ya mokonzi mboka Fati Beton de mama ya mayele Madame Amida Chatur Kamere oyo atambusaka AMS Agro SRL a lancé récolte ya 500 hectares ya masango pe manioc oyo elonamaki na mongata po bakongole nyonso balia kitoko kaka ndenge ezalaka. Madame Amida Chatur Kamere accompagné na équipe na ye tango azwaki maloba a remercier kinanu équipe costaud ya AMS Agro SRL oyo balembaki te ko travailler très dur pour la réalisation ya ferme agro-industrielle oyo ezali comparable na ba pays industrialisés yokaye. À ces jours, les résultats sont en effet palpables. Une grande réussite qui verra dans quelques instants plus de 500 hectares de maïs. D'abord dessouché, puis labouré, après hercé, ensuite amendé et enfin sémé, être récolté. Et sans fausse modestie, ce champ a toutes les valeurs comparables à ceux des pays industrialisés. Grâce aussi à des personnes présentes dans ces lieux, nous citerons sans les hiérarchiser toute l'équipe de AMS Agro. Ministre de l'Agriculture, Désiré Ndinga, Yépe Azalaki wana na pointe, tango azwaki maloba atalisi ke azali très flatté mobasi ya mayele lokola mama Amida Chatur soki bazalaki ata mibale me Kongo etombami lisusu koleka mpo ya boye nano ezala te. Boyeba ke ferme agro-industrielle oyo esungi une grande partie ya population ya mongata mpo à travers yango bazwi misala bazotravaille awa na kati mpe na suka bazozwa lifuti na bango. Bachef coutumier bazalaki wana baboti masanga kaka ndenge bazali komona oyo elakisi ke eloko moko te ekoempeshe AMS Agro SRL ya koatteindre baobjectif na yango. Mama Amida Kamere kaka ndenge oza kitoko na elongi ndenge moko mpe motema na oyo ezali kitoko mpo bainitiative ya boye epesamela motu nyonso te. Kende liboso mama boye nde ezalaka. Umuninga nakubaga santimate asalinga bajamate azimbinga kota mabe nakupanga kuyete na telemi foko na telemi foko na telemi foko na telemi. Souci ya kosunga population congolaise pe kolonga nzala conformément na programme ya mokonzi mboka Fati Beton de mama ya mayele
Madame Amida Sadio Kamere, oyo atambusaka AMS Agro SRL, a lancé récolte ya 500 hectares ya masango pe manioc, oyo elonamaki na Mongata, po bakongole nyonso balia kitoko kaka ndenge ezalaka. Madame Amida Sadio Kamere, accompagné na équipe na ye, tango azwaki maloba, a remerciaki nanu équipe costaud ya AMS Agro SRL, oyo balembaki te kotravailler très dur pour la réalisation ya ferme agro-industrielle, oyo ezali comparable na ba pays industrialisés yokaye. À ce jour, les résultats sont en effet palpables. Une grande réussite qui verra dans quelques instants plus de 500 hectares de maïs. D'abord dessouché, puis labouré, après hercé, ensuite amendé et enfin sémé, être récolté. Et sans fausse modestie, ce champ a toutes les valeurs comparables à ceux des pays industrialisés. Grâce aussi à des personnes présentes dans ces lieux, nous citerons sans les hiérarchiser toute l'équipe de AMS Agro. Ministre ya Agriculture Désiré Ndinga yepe azalaki wana na Pointe tango azwaki maloba atalisi ke azali très flatté po basi ya mayele lokola mama Amida Sadio soki bazalaki ata mibale me Kongo etombami lisusu koleka po ya boye nano ezala te. Boyeba ke ferme agro-industrielle oyo esungi une grande partie ya population ya Mongata po à travers yango bazwi misala bazotravaille awa na kati pe na suka bazozwa lifuti na bango. Chef coutumier bazalaki wana babaki masanga kaka ndenge bazali komona oyo elakisi ke eloko moko te koempeshe AMS Agro SRL ya koatteindre baobjectif na yango. Mama Amida Kamere kaka ndenge oza kitoko na elongi ndenge moko mpe motema na oyo ezali kitoko po bainitiative ya boye epesamela motu nyonso te. Kende liboso mama boyende ezalaka.